Mbote bandeko balandi nyonso nzambe apambola bino bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoko ya bayindo kimia nzambe ezala kati na mabota na bino lelo ezali bongo mokolo ya yenga boyebeke mokolo oyo tosolaka mingi makambo etali spiritualité oyo tobengi kibobiso bokoko ya bayindo émission na bino bolingaka mingi bayebanso bozwi ntango ya kolanda ngai na banzela ba laptop ya ba telefone mpe na bandako na bino na baetando eke batelevizio na bino nzambe aleka na kopambola bino emission na biso ya lelo bokoko bayindo tokolobela likambo etali basonge bandoto bandoto tokolobela lelo yango nde tokosolola lelo boyebi ke biso nyonso na mokili tolotaka nzambe asalaka vraiment ba révélation ebele na kati na biso bato à travers bandoto yango tokosola mokolo ya lelo émission ezali présenté na ngai moko ndeko na bino kongo alenga mwana fumu kimbangu nzambe apambola bino ndeko nyonso tu partage émission oyo kolanda yango okabola mpe pa ya bandeko nyonso oyo bazali koyoka te balanda bakoka mpe komona et surtout abonnez-vous na kongo alenga tv nzambe akoleka kopambola yo bandeko na ngai mbote na bino mbote mingi esika bozali bana ya kongo na kati ya kongo kuna ya kinshasa mboka bakoko na biso mboka oyo ezali dirige na président de la république Faci Beton Muka Tombolo mboka ya bakoko na biso mboka ya Fubukimbangu mboka ya Lumumba pe mboka ya bakoko na biso mboka ya Kasavubu mboka ya Mobutu ya Laurent Désiré Kabila pe mboka ya président Félix Tshisekedi oyo azali actuel président na biso ya République démocratique du Congo kimia nzambe ezala kati na mboka na biso tozali kosenga toujours kimia vraiment ezonga pote ya solo biso bana ya Congo tozali na posa totambola na bamboka na biso tozala libre ndenge tozalaka na mikili ya poto awa nabosani te bandeko na ngai ya diaspora oyo bazali awa bana RDC bana Congo mbote na bino bapapa bamama e surtout bana na biso mpe oyo tozali kobota awa nzambe apambola bango aleka mpe na kobatelaka bango pamba te bango bato bazali futur ya lobi ya République démocratique du Congo tika tosambelaka mpe mpo na bango natiki émission na ngai na maboko ya tata mpungu tolendo oyo tobengi tata nzambe oyo baluba babengi ye na nkombo ya mvindi mukulu bakongo babengi ye na nkombo ya mpungu tulendo baswahili babengi ye na nkombo ya mungu baba maweja bangala babengi ye na nkombo ya nzakomba biso nyonso na Congo tobenge na nkombo ya tata nzambe bandeko na ngai nzambe apambola bino kimia eza na mabota na bino bayeba koi bakei kosambela bakendaki bongo na baeglize boyebeke lelo dimanche bato mingi bakendaki kosambela bakendaki baeglize bamosusu ntina ngonga oyo baza nano na kati ya baeglize nzambe aleka na kopambola bango na Congo kuna bato mingi bakendaka na bamoto nzambe abatela bango na banzela boyebeke banzela na biso bakonzi bazali kobongisa malembe malembe mpo tolongwa systeme oyo akomataka bamoto bamabulu toza na posa nzela ebonga masolo na biso tokosola mokolo ya lelo bandeko na ngai toyei kosola makambo etali bandoto ndoto ya solo bandeko elobelaka biso makambo ebele oyebi ke biso bokoko bayindo tozongaka mingi na makambo oyo bakoko na biso bango babandaki kopesa valeur pamba te ndenge nalobaka na émission batu na batu bazali na kibo bango
bandeko tokosanaka eloko wana te. Batu na batu bazali na kibo bango. Bamindele avant baye epai na biso bayaki kokuta biso na kibo biso. Toyebaki tata oyo tobengi mpungutu lendo oyo tobengi nzambe. Baluba bayebaki mvidi mukulu oyo babengi nzambe. Bangala bayebaki nzakumba oyo babengi nzambe. Swahili ezali langi oyo mindele baye kosala yango na kati ya Congo na Afrique centrale. Eza pena balangi na biso te. Parce que tribu oyo babengi Swahili ezalaka te. Donc na kati ya langue wana ya Kiswahili bapesa mpe nzambe nkombo na ye Maweja to Mungu Baba. Yango bandeko bakoko na biso bayebaki signification oyo babengi ndoto. Nzambe abandaki komonisa bango makambo etali mpo batambusa mabele na bango na bandenge ya bandoto. Soki aloti ndoto alamuki alobi yango bato baezekite basaleli yango. Bakonseye ya roi oyo ya kala soki baloti bandoto yango nde bango bakosala. Badevelopement mosusu bango bazali kodevelope kosala makambo ebele na bokoko na batango ya kala wana ezalaki koya toujours à travers bandoto. Ya solo bandeko toyebaka ke ya solo nzambe asala mokili na ndenge ya kosakana te. Mindele banyokoli biso, mindele babebisi bavaler na biso. Mindele bakomisi biso tobengaka bawumbu. Tokomi bawumbu na bango. Mutu nyonso na mokili soko komi muumbu ndeko oza lisusu na valer te. Valer na yo esili. Botala niveau oyo babebisaki ta bakomisaki bakoko na biso. Do tokomi lokola bambwa. Bakangi yo pena chaîne na yo. Do ntango bakangi yo chaîne bandeko okomi kobanga. Oza susu na force te. Malgré bamekaki kobunda me bakokaki te basedaki mpo parce que botala niveau biso tokomaki babanda kokanga biso mpena bachaîne boye na bilongi ya bakoko na biso ya kala oyo okomona ke bazalaki na désespoir. Donc bayebaki so te tokosala nini parce que okomi mowombo okomi mutu pamba. Bandeko na ngai bana Congo bana RDC tant que biso tokoyeba bavaler ya bakoko na biso te bandeko tozali na pasi. Yango bandeko lelo naye koyebisa bino na koti na bandako na bino pamba te naye koyebisa bino ke ya solo ndoto yango mutu etongaka ndoto yango mpe mutu edelivraka mutu. Ndoto eza na makambo ebele esalaka na kati ya bomoto ya mutu. Meme na biso na pays omonaka pays bakoko na biso mpona nini baroi bapharaon meme na Egypte batambusaka mabele ya Egypte a partir ya baconseiller na bango mpe bandoto. Soki roi aloti ndoto ndoto wana tolinga te roi fo abenga baconseiller abi naloti ndoto moko tala ndoto naloti boye naloti boye apres baconseiller basage bakovanda il faut batide ndoto wana elakisi nini ndoto wana a partir ya mayele ya ndoto wana ta bakozwa mayele baye kokomprendre te roi elakisi boye. Napesa ndakisa na kati Europe awa roi ya baallemand alotaka ndoto roi ya baallemand awa ntango allemagne ezalaki nano royaume na nkombo na bango ya kala Deutschland. Roi na bango alotaka ndoto
ndoto wana alotaka lokola ye azalaka na aigle. Aigle na ye ezalaki ya pembe, oyo ezalaki ya pembe neti bacouleur ya pembe boye. Aloti ndoto ke aigle moko ya noir eza na Afrique, eye elie aigle na ye, ebomi aigle na ye. Roi abengisi bato ya mayele awa na Allemagne, asololi na bango, alobi tala ndoto na loti. Baye kosala etidi awa na kati ya Allemagne, bayebisi eke non, après quelques jours baye koyebisa ye babi roi ndoto wana elakisi ke na kati ya Afrique eza na royaume moko, roi wana ye mpe azalaka na aigle. Donc aigle ya roi wana eza na Afrique, yango elie aigle na biso awa na kati ya Allemagne. Roi asimbi mutu alobi ya bon, ale bakomi kosala betidi ndenge nini bakokende mpo bakanga roi wana to baboma aigle na ye wana. Alors roi wana ezalaki wapi? Ezalaki royaume ya Congo na ntango ya Nimi Kangala. Royaume wana doki Nimi Kangala kala kala wana ye nde moto azalaki na aigle ya noir ezalaki kovanda na lipeka na ye. Me balma baeuropéen balma batidia basali étude batide pendant des années baye kosangana na Vatican na roi ya Portugal baye koyokana lokola Allemagne moto bandaki kodirige na epoke wana roi na bango bale yango moni basalaka tout baya tina Afrique tina royaume ya Congo nde bayaki kokuta deja nimikanga sa kufa parce que eliaka siècle de siècle. Donc mundele ata songe esali même une année 2 ans 3 ans 5 ans mais bakosala étude bayeba eloko nini fo basala tout baleka na kosilisa makambo oyo bango baza nango posa. Baétoile montante oyo ekitaka na Afrique centrale ekweyaka na royaume ya Congo kota nord ya Congo, nord ya Congo donc ezali oyo biso tobengaka ba Congo, Congo central. Étoile montante ekita wana donc mutu moko akoya sauveur ya banoir akoya na kati ya mabele wana ya RDC oyo tobengi Congo. Me ndoto wana ewutaka awa na baeuropéen bayebaka sauveur moko awa kosauve bango ki ete Kimbangu. Me babindele bayebaka yango ntango baye yango mpe babandaki kosala ke bana nyonso tu na epoko ya kala na kamba babanda kokanga bango ndenge mpe eleka na Bible na makambo etali Jésus. Donc eza bandoto baroi batu badoki bazwaka bandoto wana bato mpe kaka mokili meme bana na yo na kati ya ndako bakoki kolota ndoto. Ntango aloti ndoto aza koyebisa yo yebake soki oyebi te luka basage bato baza bato ya mayele baeleka na kolimbola balimbolela yo ndoto na yo oyo mwana aloti. Mwana akoki koyebisa yo ndoto abi na loti boye papa namonaki mutu moko ayaki boye namonaki eloko moko boye esalaki boye. Ndeko na ngai zwa ndoto wana vraiment en considération kotika yango te. Yango moni bandeko na ngai lelo biso na Congo soki bozali komona ke pasi ezali kosila te bandeko na ngai parce que tosala négligence mingi ya bakoko na biso. Bakoko batikaka bango te. Nakoleka na lombangu mpona monisa bino likambo oyo ezali koleka na Afrique mikolo oyo biso bakongole toza distrait na makambo te ya libokoko. Bapays nyonso to ba West Afrique bango baza kodevelope basi bacomprendre ke mindele bakosi biso mingi na makambo etali spiritualité. Poutine autaki koloba yango aye na Afrique te mpo babotola France Afrique
Non, baye mpona koeveye baafricain balongwa na makambo ya lokuta oyo mindele bamemeli biso. Tokolanda video apres tokodevelope lisusu likambo oyo ya ndoto oyo eleki mwana mwasi elenge ya mwasi azali kolota ndoto me ndoto wana bandeko na ngai azali kokende koexplike yango bapaster na biso ya Congo bandeko na ngai bango yeyo bazali ebele bapaster ebele bazali ebele bapaster Kabundu Alesa paster Patrice ye bakoma paster bato nyonso to bayembaka banzembo ya nzambe bakoma bapaster Moïse Mbie paster Mike Kalambai paster Denis Ngonde paster Matou Samuel paster donc tous les donc Congo comme mboka bapaster mboka bapaster donc bandeko na ngai ndeko oyo ya mwasi azolala aza kolota mama oyo abota ye akufa aza koyelaka ye na ndoto alo aza kokende epai ya bapaster aexplike makambo na ye ya ndoto na ye me bandeko na ngai tokolanda bino mo boyoka ndenge bapaster bazali koexplike ndeko wana ya mwasi. Ma fille, aide-moi. J'ai soif. Donne-moi à boire. Je n'arrive plus à avancer. Maman. Pasteur, la nuit dernière, j'ai rêvé de ma défunte mère. Elle m'a demandé de l'aider. Elle m'a dit qu'elle avait soif. On va chasser ta mère. Ce genre de rêve n'est pas normal. Ta mère doit sortir. Le feu, le feu, le feu. Ma fille, aide-moi. J'ai soif. Donne-moi à boire. Je n'arrive plus à avancer. Ça continue. Nous allons chasser ta mère. Ce genre de rêve n'est pas normal. Ta mère doit sortir. Le feu, le feu, le feu. Ma fille, je ne te veux aucun mal. Je veux juste que tu m'aides. Donne-moi à boire. Maman. Rababachi, rabababachi, rabababachi. Auntie, je vois maman en rêve. Elle me demande à boire. Pourtant, elle est morte. J'ai déjà vu 3 pasteurs. Ça ne marche pas. Ma fille, dans notre tradition, les morts ne sont pas morts. Il ne faut pas suivre les choses des Blancs, mais notre tradition. Dans notre tradition, on donne à boire à nos morts pour leur donner la force d'avancer sur leur chemin vers la lumière. Tu vas acheter la boisson préférée de ta mère. Je vais t'accompagner à sa tombe. Tu vas la lui donner. Roger Molette. Je ne savais pas, Tata. J'ai honte maintenant d'aller parler à maman. T'inquiète pas. Tu vas lui demander pardon et lui donner à boire. Allons-y. Ma soeur, voici ta fille. Elle est venue te donner à boire. Elle n'avait pas compris ton appel. Il faut la pardonner. Maman, pardonne-moi. Je n'avais pas compris. Voici ton jus préféré. Bois et sois forte sur ton chemin. Maman, pardonne-moi. Je n'avais pas compris. Voici ton jus préféré. Bois et sois forte sur ton chemin. Merci, oh ma fille. Merci beaucoup, oh ma fille. Merci. Merci, merci. Enfin. Merci beaucoup, Tata. J'ai vu maman dans mon rêve. Elle était très contente. Tu as vu, les morts ne sont pas morts. La libation est magique. Il faut souvent le faire pour ta mère. Elle te bénira. Matondo mingi bandeko na ngai bana Congo. Émission Bokoko ya Bayindo présenté par Congo Alenga Mwana Fumuki Mbangu. Merci mingi bandeko na ngai partager émission na pesi Dide Masuki mbote mingi et surtout moninga na ngai Diago Walesa kuna na kati ya Paris na bosani te vraiment bandeko nyonso tu ya Kabundi Walesa na pesi bango mbote bandeko na ngai
na bandi bolandi video oyo. Ndeko oyo ya biso ya mwasi bolandi bino moko likambo etali bandoto bapaster bomoni bakoko na biso pasi oyo bango bamona bato oyo nyonso tozala komona basimbi bachaine boye bakufa bazalaka su te bakoko na biso nyonso to babotamaka na 1600 ata mutu moko azalaka su te na afrike oyo babotama na 1700 mutu moko azalaka su te na 1800 toyebi kutu te so batikala to moko so mibale bakoko na biso bakufa na baregret bamosusu kutu aboyi na ye azala mowumbu wa mundele amibwaki na ye na mai babalene so bangando balia na bango ye donc andimi kutu donc semie kutu mbisi kutu na mai oyo balene alia na ye ngai ke nazala esclave ya mundele bakoko na biso oyo balobaka makambo ya spiritualité biso toboya bango bolandi nani mutu alimbolili mwana elenge oyo ya mwasi ndoto na ye na ndenge ya bosolo mutu ya bokoko bandeko bokoko biso tolobaka bakoko ya koloka bato te tolobaka bokoko te mutu ozali ndoki ozokende loka mutu kokende ozwa bakisi okanga mutu ndeko te asolile ya na yo yoke ozwa kisi bafoto na yo omemi na banganga okangakanga ye oboma ye ya na yo taso asombaki ndaku yo olingi oboma ye mpo na ndako na ye doki kindoki oyo biso toloba wana toyebi yango te biso toyaka mpona koloba bokoko na biso ya bavalere na bango bakoko na biso bomoni bapaster balobi nini bandoto oyo mwana mwasi wana azali kolota ezali baesprit de mort mutu soki akufi akei na ye mutu soki akufi trois paster mobimba mwana mwasi wana atamboli eloko te resultat malamu ezali te parce que les pasteurs baza toujours na baza toujours tokoloba na enseignement ya mindele donc mpo na bango mutu soki akufi ndenge mindele bamemela bango bokoki lisusu kopanse na ye te akufi akei libela nzoka nde ezali suka na tsuki lukuta bango moko awa mindele bayebi valere ya oyo bawei bayebi valere na bango bomonaka mondele chaque dimanche chaque donc likambo efeti nyonso tu bakendaka na basimitiere mpona kohonore bawei bazopangusela bango basimitiere na bango ndeko na ye akufa azopangusela ye mpo nini bayebi valere ya milimo nzoto ekufaka nzoto na biso bato ekufaka nango me molimo ya mutu ekufaka te yango bomoni mindele basala basimitiere bakanga yango parce que milimo wana ebima te bakoma kosala bainvocation na bango mpona koconfiske milimo ya bato systeme mindele basala yango wana bandeko na ngai tolandi ndoto ya fille wana azolota mama na ye aza kosenga ye mai aza kolota mama aza kolela tolandi mama aza kolela mwana ngai pesanga mai pesanga mai pesanga mai me azokende na eglize bapaster bazoyebisa ye ke mai wana eza deja malamu te mama na yo kosengo mai te parce que asa kufa asa kenda me suka nango mwana mwasi akei epai ya mama oyo tosili komona azali moto ya bokoko ayebise te biso epai na biso bokoko na biso
mama na yo aza kosengo mai aza na problème makasi molimo na ye ezali komona pasi soki opesi ye mai te molimo na ye kozala na pasi ya kosakana te kamata eloko nyonso mama na azali kolinga komela azali komela mingi jus ndenge tolandi to mai oye na cimetière ya mama na yo lobi osengi pardon ozwi mai wana obwaki mai wana ya solo esika mama na yo azali ayambi yango na pete nyonso na molimo mbala moko mama azali sauvé tomoni mama mbala moko aleli merci epai ya mwana na ye parce que azwi eloko ya komela yango ekopesa force mbala moko amata na lumière esika azali kokende satan azokanga bakale nde tosambelaka bandeko na ngai satan na bato na ye toza na bango na bafamille faites attention ndoto na yo mwana na yo akoki kosauve bino mpe na kati ya ndako kaka na ndoto mwana aloti akoki koya koyebisa bino ke papa tala naloti boye to mama naloti boye kotika yango te omema yango mpa bapaster na yo bapaster oyo ya malamu bakoexplike yo me paster oyo azali na aliénation yebaka ke akoyebisa yo ke inutile il faut toya kuta na ndako no toya kobondela mpo ndoto oyo eza ya mabe toza na kibo biso bokoko na biso eza ya biso biso epai na biso nzoto nde moto ekufaka me milimo ndenge bakoko balobi milimo ekufaka te mundele avant ya na afrique ayaki kokuta biso tosambelaka bandeko na ngai tosambelaka tokumisaka tata oyo akeli likolo na se toyebaki valeur ya moi moi toyebaki valeur nango bakoko na biso baye kosenga na moi batali misu likolo bafongoli misu na bango moi efrape na kati ya misu tata amoni ye asengi epai ya tata salisa ngai tala bana na ngai tala boye tie bana nono na bapriere bandeko na ngai omitie bino moko couple na bino na kati ya losambo nzambe ayebaka ndenge asalaka ayebi pourkui akabola biso mabota boye na mokili soki apesa biso afrike biso bato mwindu ye moto apesa biso soki alobaki tobengaka ye na nkombo ya nzambe to mpungu tulendo vidimukulu nzakomba eza ye motu apesa biso appellation na minoko tolobaka ezali ya tata ye moto akela apesa biso minoko wana sata mpe aye na baminoko na ye na mokili balangi ya sata mpe ezali me ya solo bandeko na ngai tolandi ndoto bapaster ya congo tanke boza koboya bokoko boyebaka yango boza kobebisa une génération de génération boyebaka yango lobi biso nyonso na mokili moto akotikela éternellement azali te biso nde tokokufa alo yebaka yango tala songe oyo ya mwana auti kosala ndoto azali komona milimo ya mama wana eza kolela misusu mpe milimo na bango esofaka bongo ezali surtout so bonyokolaki bato yo oza ndoki na famille okota na banzela baabe banzela ya mabe okende kozwa bakisi mpo onyokolaka bandeko na yo mpo toyebi ke bagene ebele bakota na nzela mindele bagene ebele me bandeko na nga toyebaka yango nzela nyonso tu ezalaka na suka na yango moi je défends que les ancêtres nayaka kolobela bancetre na nga parce que banyokwamaki mpo na biso côté spirituel banyokwamaki koko kimba vita asala nini batumba ye moto koko mafuta asala nini bakata ye mutu makila na ye mpena esopana bakati mutu na ye bazwi mutu bakenda yango koko vita kanga asala nini bakata ye mpe mutu bandeko na ngai bango bayaka mpona koteya liloba tata nzambe
me bakata bango mitu, bakata bango mitu, koko nzala mpanda, koko tiatia kutu bakoka eta mata likolo, nana alobelaka ye na matadi mayo amata wu akendala ye. Donc bandeko na ngai bana Congo, émission namemelaki bino lelo ezali topesa valeur na bacetre na biso, toyebaki ya solo bandoto ezali nécessaire, botala bapaster makambo bakoma kosala, bapaster bakoma kosokola bato. Tala paster oyo ye azali kosokola, azwi akoti na kati ya bassin wana, soki mpe asubeli basango na kati tokoyeba te, ali azwi azosokola mai wana, salite ya mai wana nyonso to ya motoki na ye ya nzoto na ye, azali kopesa yango bato bamelaka bakenda yango na bandako, alobi ezali bénédiction. Bénédiction yango oyo ya bapaster. Mosusu azali kosokola basi, basi bazali koya, bazali kosokola bango, asokoli yo, azwi abandi opangusa yo kaka na kati eglize, bandimi mpe bavandi na kati eglize bazali kotala baeglize oyo ekomi na biso na Afrique, biso bato mwindo. Donc bandeko na nga makambo ebele ezali koleka na Afrique oyo yali ke biso tozali koyeba te. Oyo bandeko na ngai aye kolongola nzela na pusa na mwa moke, bo comprendre ke donc bandeko na ngai aye kolongola kaleson na ye, kaleson. Donc kaleson yango oyo azali kokitisa kaleson mpo apesa paster, donc na kati église ndeko wana mwasi wana kaleson na ye, ye aza kolongola kaleson na ye mpo nini apesa yango na kati église. Donc toza koyeba te bandeko na ngai tozali kokende wapi, tozokende wapi biso bato mwindu, toza kokende wapi toza koyeba te. Toki kaleson na ye aye alongoli yango, bato mpe na kati église batondi bazali na Afrique, baeglise oyo ezosalama lelo na kati Afrique, tu wana bazosambela nani? Nzambe oyo mindele bamemeli biso. Alo bapasser kaka oyo bango bazali kokritike bokoko. Bandeko nayebisi bino ke bokoko oyo biso tozali kosambela kaleson tala alongoli yango. Bokoko oyo biso tozali kosambela ezali tozali kosambela bakoko oyo baboti biso te, oyo to oyo baboti bapapa na biso, non. Biso tozali kosambela bokoko, bakoko na biso oyo bapesaki valeur na biso mpo lelo tokoma mpe mayele oyo toyebi ke nzete oyo soki okoti yango na kati ya zamba tokoyeba valeur na yango. Bato bayebaki yango ezali bakoko na biso. Nzete ya manga esalaka nini? Fruit oyo ya manga mpo toyebaki baliaka yango, oyo elakisi boye, oyo eliaka oyo boye, nzete ya lipela oyo etreta oyo maladi mpo esila, nzete oyo esalaka boye, esalaka boye. Lelo tozali kobika na kisa bokoko, kisi wana banani bayebaki yango eza bakoko na biso. Bato lelo baza kolamba bafumbo ya biloko wana nyonso tu, banani bayebaki bakombo ya biloko wana bapesa yango bakombo, me ezali bakoko na biso te. Bango nde biso tolobelaka bokoko na biso ya bayindo, bokoko na biso. Bakoko na biso bayebaki likambo etali ndoto, ndoto ezali nécessaire, ndoto yango lelo esali bevention. Mutu akoki kolota asali fize, mutu akoki kolota asali ainvente eloko moko boye, ewutaka na ndoto, na songe. Bayeli yo na baangelu baye bakotisi yo bapesi yo mbala moko osali développement, osali science, biloko nde tomonaka invention. Invention ewutaka na ndoto, mutu oloti oinvente eloko moko boye na ntongo ye olepisi bato baye mpe baaplike basali yango bainvente mpe eloko.
nzambe ayebaka ndenge asalaka chaque race na ndenge na ye. Bandeko na ngai, soki lelo biso baafrikain toza konyokwama et surtout biso bacongolais, parce que na congo toyebaka yango, tobungisa spiritualité na biso vraiment à 100, toleka kutu même tokóma te na ba 120%. Tobungisa yango, tolingaka bango susu te à cause ya bapaster. Bango bato baya koteya bokoko eza mabe bona boye ke bosala ndenge kaka tomoni jeune fille oyo azolota ndoto aza komona me bapaster baboyi koyebisa ye parce que bayebi na bango mpe te. Me mama oyo asalaka bokoko akomprendre ke non eza bongo te. Bandeko na ngai, toyeba valeur ya bakoko na biso, meme toza na kati ya ndako na bana na biso, toyebaka yango, tosambelaka bokoko na biso, tobelelaka bakoko na biso oyo bamonaka pasi na makambo etali nzambe. La force de nos ancêtres yango moto ekosauve biso na bana na biso. Meme ndoki yango, meme alinga kenda asala nyonso akoki kosala na ndako no, tanke oza kobela baancetre na yo, yebaka yango bakosauve yo. Bandeko na ngai, nzambe aleka na kopambola bino. Masolo ezali ebele, kasi ya solo lokola toyelaki kaka makambo etali baancetre na biso, na makambo etali ndoto, vraiment tokobeta pe sete na bapaster vraiment baleka na koluka penza elongi ya bokoko bayeba yango. Soki basalaka yango mpo baexploite peuple, vraiment bayebaka yango ke prison spirituelle eza ntsaka ve. Prison spirituelle, prison ya molimo, prison ya molimo. Bandeko moto akoya koede yo azali te, ozelaki ono général moko boye, o politicien moko boye akobimisa ngai alongola nga place boye, boyebaka yango ke ekosalamaka te. Comprendre ke mabele oyo bino bozali koteya, oyo bozali kovanda, eza mabele ya bakoko na biso. Mabele wana bato bamonelaki yango pasi, tomoni tala bato oyo bakufa bamoni okwama bachaine baza kuta ebele, misu bakata bango maboko bani okwama plus de 10 000 personnes oyo Léopold aboma bakenda kaka ndenge wana na pasi na makila na maboko ekei ti akufi ye azalaki na maboko na ye mibale me bakati ye maboko mpona caoutchouc akufi akei. Baoyo tade bakangi bango bachaine basali nini? Mabele na bango moko, mabele ya biso moko, me toza konyokwama nango. Ezala les politiciens bapasser kaka te, même les politiciens. Prison spirituelle eza ntsaka ve. C'est vrai, bambongo bokozwa, bamituka bokozwa, bandako boya danse bokosala bokosomba, bato bazosouffrir oyo baza kolela, bino bozobénéficie na bambongo na bango parce que bino bozosala mbongo wana efale bango balia, bino bozo kotondisa mabenga na bino na bana na bino. Mais faites attention, lelo toza komona yango bapaster boza kobalabala, ozwi mwasi boye, mwasi akufi, ozwi mosusu oyo kuna ozwi mosusu, bozochange basi lokola bato bachangeaka basapato. Problème eza te, bato bazosouffrir, oui toza na problème te, tozomerite yango, me nzambe epai na epai ya nzambe toyebi ke ye moto aza kosala azomona. Kimia nzambe ezala kati na bino bandeko na ngai, ndoto to néglige yango te, yango ezali nécessaire. Vraiment en tout cas tolandi exemple, tolandi ndeko ya mwasi ndenge apesa exemple mikolo oyo na bapeyi ya ba West Afrique kuna
bandeko bazali kozongela bokoko na bango na ndenge ya makasi parce que bacomprendre ke mindele baeuropéen baoccidentaux bakosi biso mingi bana na biso mpe bakoti mpe na systeme ya lokuta wana bango mpe bayebi na bango te baza kocomprendre te parce que les blancs ils ont diabolisé tout un système nyonso tu na kati ya afrique balobi eza ya mabe bokoko na biso eza mabe balangue na biso tolobaka boni tosola lingala lingala eza faux langue français eleki yango donc biloko nyonso to eza mabe nzambe na biso aza mabe tosambelaki nzambe ya mabe azalaki mutu mwindu ya makako soki ya satan aza na maseke donc bakosa biso nzambe azali mundele fo tosambelaka mundele tondima makambo eza na israele yango kuna ezali terre promise kuna nde mpena donc bomengo eza kuna makasi biso bato tokende mapata tokokota na mapata tomati mapata ah tata bandeko eza mpasi donc yango wana bandeko il faut koyebaka yango bokoko ya bayindo tolobelaka kaka bavalere ya bakoko na biso toyaka te mpo toya koloba kindoki oyo esalaka bato mabe wana ezali babenga yango science moko diabolike eza ya mabe meme na ntango ya kala mpe ya bakoko na biso ezalaka nango me bayebaka komaîtrise yango me lelo oyo mindele baya na afrique bavaloriza yango ale bazwi badiabolize oyo ya malamu ya bakoko na biso yango ozomonake na congo contrôle ya makambo oyo wana ya sorcellerie oyo diabolique bakontrolaka yango lisusu te ale bakóma kotika yango yango tokóma kosala na biso tokóma kosala na mabe oyoka papa to mama na yo noko to nani mama leki tata mwasi meme baleki tobotami na bango bakomi mitema mabe parce que baza na maîtrise te ya kocomprendre monde tout le monde nous sommes des comment je peux parler donc biso nyonso na mokili tozali basumuki nous sommes des pécheurs mutu moko azangi lisumu azali te mais ya solo il faut kotambola na droit chemin zala na bana na yo tambusa bana na yo malamu nzambe akopambola yo tambola na ndenge ya malamu bozala na bolingo na kati ya ndako boyeba nzambe kumisa nzambe ya bansetre na yo kumisa nzambe ya bansetre na yo bandeko na ngai okozwa lobiko le monde est changé mokili ebebi nzambe ya bamindele oyo baya na ye akomi komanifeste na ndenge ya mabe ya makasi mundele mpo na ye il s'en fout donc biso fo tosala angele nzambe apambola bino natiki emission lisusu na maboko ya tata mpungu tulendo ya kongo natiki yango na mvidi mokolo nzakomba mpe nabosani te mungu baba maweja mpe natiki emission na nkombo bankulu mpe fumuki mbangu mpo te ya solo bango nde bato oyo ngai nabelelaki mpo na koencadre emission oyo boyebeke bato ya mitema mabe bazali ebele tokotanga bakombo te oyo bazali ke bakoma kosala ke bayoutube oyo biso tolobelaka bokoko tozali kobebisa bango baza komona kodire to kobebisa makambo na bango nzoka nde non toza koloba verité ndoto ezali bongo ndoto banegligeaka yango te ndoto ezali te ke bolobaka eza eloko moko ya kala motu so akufi non mindele bakenda na basimitiere parce que bayebi valeur ya bawei biso sikoyo kuna na afrique batikela biso bongo parce que toyebi susu valeur bawei te nzoka kala mindele bazwa makambo na biso ya kala yango batya awa kala bakoko na biso ya kala bayebaka valeur yango moni bato mingi baye kokunda bango kaka na nsima ya bandako epuis bato baza koya kosenga epa o papa na yo ye mpe kosenga ozwi protection na yo eza ya bakoko na yo ngai nasepelaka toujours bankulu na nga bazali bazobatela nga fumuki mbango azali na ngai nabelelaka tata mpungu tulendo ya kongo oyo akeli ngai oyo asali moi sanza nasengaka bolimbisi
parce que ye moto apesi ngai souffle oyo tobengi de vie, ye moto abetaka ngai mbata na molimo nalamukaka. Merci mingi, nzambe apambola bino. Partagez émission oyo bandeko nyonso bokolanda biso oyo ezalaki bongo émission bokoka bayindo. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Mbote na bino nyonso to bolandi ngai, nzamba pambola bino. Tokutele bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo na kati ya émission bokoka bayindo oyo epesamaki na ndeko na bino Congo Alenga mwana fumu imbangu. Tokutele bongo mbala nsima, matondo mingi, ingeta ingeta ingeta.